spaghetti. Mais la belle, il faut les bijoux, ils ont fermé pour les cas à sauter. Non, ça, on n'a pas déjà. Vous voyez? Ah, Naza, on a aussi. Et nous avons la vaine dans un amour. Bon, merci. Là, c'est le reste. Non, bijou. Oui. Mais des bijoux, il y a bien un papa l'équité. Hein? Ou bien un papa l'équité. Hein? Il y a bien un cinglé, il y a bien un écoute à la tôle. C'est quoi juste? Bijoux. Dans tout le monde. Ah bien. On va aller papa l'équité. Oui, on va aller papa l'équité. Hein? Donc, je dépasse tout le salaire, et ça, mon quai. Eh, bijou. Oh, salingaï. Nzambe Karayeti. Oh, salingaï. Nzambe Karayeti. Mais mon frère, tu as un là. Non, je m'excuse, Capo. Je m'excuse. Yo, papa, là, il y a un bon mais ça, mais il y a un posé problème dans la aussi, Capo. Il y a un bijou de la papa, il y a un bijou de papa, deux hommes balnés. Il y a un bijou de la papa, il y a un bijou de papa, deux hommes balnés. Non, pas bijou. Il y a un bijou de papa, deux hommes balnés, bien trop balnés. Ah, bijou. Mais ça comportement malade quand même. Hein? Donc, bah, t'es sur l'élection, vous en avez pas. Bijou, vous salingaï. Résultat on a vu papa les résultats on a papa les nabino vraiment pour ça doit absorber si on bat mon camarade bat mon corps il y a tout ça ba solution pas hein si vous avez bloqué quoi ngala bino na zo bano na kamata kapi moi mikem kina ngana pesa kayo na usala niso tu pona bala yo si vous faire ma bêtise ko hein vamos ma père on a na ko na boité. Donc on a un don qui est au bijou, on a assassin. Satan et moi ça. On va me salingaï. Donc plutôt pour présenter comment tata lègue là-bas. Donc, on a chambre n'a bijou. Et c'est pas que moi me salingaï. Comment on a la chambre. Ngai, mais la chambre, la bonne chambre. Hein? C'est quoi le babou? Africa de lit. Son éveil mais on va voir. Yo, comme ça la toi, hein? On va voir. On nous bombe ça biso. On va bloquer pour tout ça. Hein? Depuis on se on va pas bombe na soba na yo. Soba bino. Comment tu as yoté? Tu as yoté ningeni. Yo mo na lo ba yo papa le ki. Yo no mo sa me ba te ka sa mo sa mutu.
nani oyeba te biso na mosa nakoyeba ndenge nini nakoyeba ndenge nini tataleki na yo bon ngati siko ngati tataleki na yo eposa piéton naza na mutuka leka nani aleki bongo osani leka na action komona ndenge eza problème te nga na yebi te ka oza mobali na ye ngapi yo yebi te nga za mobali na ye nga na bi yo ta tataleki guerre ne faut bien ngata nga pe kubenga tataleki omoni biloko ni osali ozomona biloko bino nga na koya lisusu te ndumba ya mwasi soke wapi niyama pembe na yo wana batalamaka mpe bakufa biloko zoba pa pamba wana spageti ezala mbala suka na bisi bino ale longola kuna na okipe bino te nalobi bisu mokolo moko to komona nga so pa na yo awa ndumba ya mwasi no nalingi biloko wana te nakopesa mo bambongo na nga lelo na ye na pe bino boye lobi na ye na pe bino boye okonenga na kindumba wana bokokufa tomaka mino tuti ekonuba eza yo kotyoma mpoko boye te eza yo mwasi mobimbani yo liaka mbongo na nga te yo liaka ngo te nayamba bango te nayamba bango wa olingi nayamba bango wa okoa mape nayebi so spagete so bima na bina oko aka koluka ngai suki nayebi so nyonso to na eza yo otie bangunako wana sonde nalingi yo lisusu te na boyi po baprobleme yo kaka azoya mpo oloba bijo osali nini osali nini ozoyeba makambo osali te ozoyeba makambo osali te fo baexplike yo lapi yo spageti bima na vi na ngai waka koluka eketya nini asombaki ona mbonga mibali nango ozoloba wana nakopesa yo te spageti nakolakisa oke ngai nazala reine boni bo te bafi mosusu nalobi fotokelo nani yokoma mpona koluka yo kasi nga yawa mbali nabengi nga mosu mbali ne jani wana bengi awa na ya awa alemba moko ayolobela nga babétise akutalisi bamibali nebelebele osa nini dadi osa nini boniko mokila ngo ya yo nakotikona mokilo napela sepela nini ka boniko naa mwati na amwa pentepe Merde!
Janine. Janine. Nino. Tataleki. Oui. Tataleka saini. Ye mo bela non tataleki. Ye nani ko Janine. Tataleka saini. Likamina ngoyo ko mi fanisa na mabele boyo Janine nini? Ina mali. Mai. Maya ngoyo. Ina mwanza mira ngai. Jeni ukupenza na sibu papa na ngai nini? Kibisa wa nini? Estomac. Estoma nini? Estomac via estomac. Mai, soma imsusu. Nashuku. Kamera ngako ko bisa. Papa ni masema makamwa tena tu. Papa pale kinini Papa masema makamwa tena papa le. Shena aloba nini? Nini kasi te explique ngai. Estomac, mai, estomac. Mai lisusu. Oh yes, papa. Estomac. Jua mai, papa masema makamwa tena. Papa masema. Ah, putain. Estomac. Papa Valérie.
Joël. Soki situation na nga lelo ezokoma boye lelo nakomi kaka natambola boye makanisi ezokende nga soki wapi nikola semeki na yoki semeki no biso makambo azosala nga vraiment esiki ezalaka normal nazokamata bambongo na ngai ya mike mike na pasi nazoluka nazopesaka ye quand même nga naza mobali ye aza mwasi eza te poso nalingaki ya nokolanga boye oyebi ke mwasi mobimba biso semeki no wana mibali misato mobimba nga so nayebi na babenga nga so alakisi nga mpa moto oyo tata leki moto nanga azolakisa nga tata leki mobali na ye toza misato mama tozokutana ngo na biso so batata leki tala na biloka ndenge wana lelo ngai nakikutana na mobali mo garso mona soki bakobenga jani nga nayebaki azali tata leki zoka mobali na ye poseka te joel mabiloka poseka te ezosalanga mpasi na motema na ye biso koseka te joel koseka te te epesinga mposa oseka ya joni te me na oluka ye tosola na eza likambo abongisana na malembe nyonso wana ka toyebi te soki mpe nini nde moto ezoyela bango nayebi te mponga nayebi mpe ya makambo vi prive na bango mpe ate nde kuna eza na okeye kuna na ndako me tokobongisa ndenge nini mama na bango apesa ye kisi kisi ya ndenge nini susu okamwa te kisi mpena ko mama na bango nzoka apesa ye kisi soki babiloko nini yango apakolaka po alinga biso donc entroupement nyonso ezalaki na nzoka nzoka biso ezonango ya kuna kaka mpona kolanda biso il faut comprendre eza nango kaka bato yango nde moto esali biso alinga boma bato comment se fait kesala biloko ya ndenge wana eza normal te oyo oza kosambela no te ata tokosambela yango yo kasi bato nyonso basambelaka tozosambela nzambe ayoka losamba bato nyonso nzambe ayoka losamba bato nyonso te yo moto ozosambela makasi lero okekolo koma kofinga bato lero okende kuna okosalaki ndumba lero okende kuna okoyiba wana kosambela mama na ngai ye nzambela ngai te joninga mona kesola na ye lelo nakomi pasi parla koya ko donc susi ezolekela nga nayebi so ndenge nakufa to ndenge nini sa papa bon ya joni nayoki naokoma kuna na osola na ye so problème eza ndenge nini comme ça toluka moyen to arranger po boye eza bien te quand même konyokola mwa mbala bato boeti na niveau ngai nakoki koarrange so elo omoti donc yokei nayokaka ngai nayoluka kotumesela be moko mpona pose baproblème okoseka te nameka kosola na ye nayeba te soki nini nakokonsele na kopesa joni tomona nini bien lelo zonge penza lelo dalaka na ndimba kite fongo yubonga mandengo sadidi yango antoka ate ulandi yango kitoko omodi te kutu na landi di fongo mingi kenatika kwa esipongo tikinga bonga sele yango kama ino selo mona ilo ko mobadi ya pesa mwasi te langamo na ndamo na uliamo lelo na poko na kujana mwana kamu ndele nangana kwa yangwana na kulile kwa ele biere dalaka na ngona ndapo ndenge na die na ngaboli mwa moko na kai somba ta moko to pena na joyi duwa na dana hilo allo mire ngai pia mire bato yuka ngai na nde to sapo na sana hospital na fandika dikubwa na kopate mbala moko bo jani akwei appliqué dans son hôpital à la salle d'urgence. À l'hôpital. Bino est-ce que vous liate? Ya dani ya la benga dans l'hôpital à Kangami. Yo! Akangami na malade nini? Abela yake mkoloni. Via ana mtapengi ngadi na ngoya janya appliquer ka crise na ndaka kweba menyo ya hospital. Kala ndo luzila. Mama. La ndaka ngenzi. Makambo Longa ntila. Oso likamni na. Sikali pa boyo. E babo yo tele mi kaka yo kusimba ntila tele kulu pete cha mtuke ntila mama. Okay na ngana ona ndamyo ko na kwetika. Anda ndabino. Pale dawa na ndizo na kai mo. Aya ngaye. Chani. Mwana ya ngai ye moto adisa kangai lelo mwana kanga engana kusuka wa na balabala basekika tsambe ngai mama mwana haya mama jani ya jani
Jani Jani. Oyo lulukati kokisami. Position yadi ndengini. Nyoso lulukati yango yesalemi. Oyukile. Lukokisi. Oyo lulukati na mwana na gajani. Yango ye wana lelo na meto lupita. Ay ay. Ay ay. Magambo lulukati yango wana sei kokisami. Eh, nabino ko na mwana nabino. Oya, lukati yango yesalemi. Ya jenini. Dokitela lubani. Mwana oyo yangai. Nabuta yeye moko. Na moko ya mwasi. Lelo mwana na yo baba akokisi. Mukano na yende ya dingila ake jani. Ye wana na beto lupitali. Atakutala ngaite. Atakumona ngaite. Mwana ye nyonso kumi febres. Alembe ye nyonso. Sikondo zako ya kutuna ngai dokitela lubinini. Lukati kuzwa. Kaya kutuambisha na vile rutina. Maladi jamais vu à moi côté à Bobé Sajani. Est-ce que malade yaka? Est-ce que biso toyeba te? Muko mutakufa katoyeba. Oui, c'est la lobby binois. C'est la lobby binois. Bongo lero mubada kuyi eye mwacha mwana nita pourquoi oyoki ezake masumu na yeye mabasa ya ko bisa oyoki calme uzosema kelele mande kala kusema kelele esiboyi ba malade baza ba kuna ba chambre d'hôpital c'est ba malade bazali ya likolo ba malade bazali mais non l'inquiétude c'est bon mais fallait quand même rester calme uzosema kelele papa problème est là wana Abonga. kana ngoto yeko kulu Abonga kaka. Toyeba ko santé na ye ndenge nini babandi kosoignisa biso est-ce que ça va c'est tout à fait normal ça va je comprends mais de toute façon il va un peu mieux azopema azakupema docteur ça là non biloko eza babiloko aliaki te eza bamasumu na ye oyo azosala leki na nga yango nzambe abandi kofrape ye ilope bokoka via te bokolia nde ya bino naza elombe te elombe nga aza elombe te ye amonaki ye aza elombe so aza na mpe topitoana pasi biso bango baswanisa biso pardon nayokeli yo pardon nayoki sona bimi sona oki makelele na bino te eza famille moko eza na babiloko ozokanga oyoki nga nalobi ya mama so nayoki lisu makelele awa na bengani bino akuzwa na kama vraiment ndenge libalo vraiment ya kota na libalo so baka voyu famille moko ya mabe vraiment famille moko mabe vraiment via kaka na yesongo fia akameta ndisi mwana na kapeso biso tutonga bobo mabia ekokite tikala kufa tikala ya mwana nzambe nakufa nakulanda jani nakulanda jani yaya nakulanda jani nakumibamba bonga tukona ye akaka ko po ali to bota so tike na koka ko nyaka makona ngala opita kasi na yelo twanga pona mababu yo kotaka isika ya jani no twanga isika ya jani no twanga mama tena yo ya kamnete ali bongo to aba kamnete kwa makana yaya isika ya jani
Silitikolela nini? Mama tobane na Johnny. Na comprendre mama mukite boy na bi. Lo bagana no ko Johnny asali. Na zo matela ndepe. Bakutani mama lekela kiona na kitina sebo. Kasi bakutani. Mama akufi mama kwa mama ete mama. Mama moni spaghetti. Mukite boy dadi aye, dadi wangai. Aye boy. Nese dadi to vana na ebiote dadi be bingata zi spaghetti bakei mama. Dadi ba fasenga boy poni bakuma ma spaghetti mama na ko. Dadi na ngai bingata mama kamilo. Bijou na kufi. Bijou bomingai mwana nga nyoso foti ya nani? Oyo nyoso foti ya nani mwana nga uzata na secret mukete. Webi kubatela biloko yongabi oyo ezali ya populaire tiaka na sac na yo. Oyo ezali ki ya yo moko yeba kubatela yango mwana ngai. Bijou abominga nzambe na nga. Bijou bomingai. Bijou na kufi. Bijou na kufi bijou. Na kufi na kufi. Bijou. Bijou. Bisou. Mama. Bijou. Mama nini? Bijou. Mama nini? Bijou. Boy.
Papa. Bébé, c'est quoi Papa, est-ce qu'il y a quitté? Allez, l'hôtel, c'est un maï. Na kuti na ino zwile mai. Na kuta mu bai na kanga papa na yebati. Zili mai boss ko te mai na mele kyangu yeli singa classe. Papa meli mai te. Atikalo mela su mai te singa kana ki na zwi mai. Papa. Tama ina na kuna kompena tena moni ko bai na ngazo ndi mtu muka zo lenga. Undika zo lenga, undika za problem, undika za somo. Papa. Tanga koti kama mwa bina na kizile mai papa na kina zile mai na zile jeni mai papa mimi fazi mai ameli ameli atundika mai tena abina na kizile sumu papa na kina zile mai na ina mai jeni azu ameli mai loko gore mtamela mai Via uya kana kumpolisi sina kwa makambo bini ile kana famille na papa yeba yake na tuni payer il m'a expliqué à part ça à part makambo na superficiel. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un petit problème là. Papa, je me suis dit, papa, pour nous, on peut me dire comme papa. Éducation, on a besoin de besoin de papa, n'a pas logoté, n'a pas été nini. Papa, n'a pas été nini. N'a pas été papa. Papa, n'a pas été. Papa, c'est comme ça qu'il faut des bisous, papa. Non, on va pas de raison nini papa. Papa n'a évité. Papa n'a évité quand même mon bel oran de ce côté. Nous appelons la maille. Nous appelons la maille. Nous appelons la maille. Papa n'a au courant. Bon, de toutes les façons, continue sama kusalai. C'est pas, il y a le signe humanitaire posé, c'est pas encore plus absolument rien. Sama kusalai. Sama kusalai. Famille bazo komena zangai azopesa bango barapport à lukuta tango neso bazo kofinga na sili vale na famille na ye papa nzambe na ngai nzambe na ngai mama Jani Jani kanisa pomedi Jani nzambe sunga Jani oui baranga Jani sunga Jani Bon, ça va. Faut pas que le diable ici, Je sais que tu m'as où. Mais maman, ah, bijou. Mais bouger ses amis. Je dis maman que pour ta main Toukira. Maman, Nini. Mais Nini, bijou. Maman,
Maman. José maman zomona tie maman. Maman, et pas de nini biso comme vous maman. Biso le wana so ebi kamugo. Maman, pardon, yebi sanga na. Nini salio. Abongi na nini biso. Na oluki na kotombe. Maman, explique, pardon, maman, explique na calme ni comme nini maman. Papa. Yi sanga na calme na comprendre. Na so yeba de nini. Maman, na so comprendre. Ya ko fanda na. Tele mo fanda na. Na ko kokati. Nama ko. Oh! Nama. Mama ya mama na no tenga ni. Simai. Je ta la so ka problème na mama. Ko tala ya ko to mama ya mama. Ya so na ko to mama ya mama kufa. Mama pardon, expliquez-moi. Problème ni. Abomi na bijou abomi na. Ya salioni. Bijou baby si bikila. Bikila nini? Bijou ya baby si bikila. Bikila ngo ya nini? Spaghetti apakola ki poudre. Ah. Bongo eseli nini kasi poudre. Ngapa na pakola poudre. Wana te papa. Poudre ni. Wana te. Ngapa poudre ngo esa. Nini yetu dinasta. Bongo ngati ni mama zo mutala biso. Aba mama kufa ngana ko bongo zo kufa. Wani otoke mama kufa. Je sais pas pas si boy. Mama. Bijou sala makasi na muna. Spaghetti ngati na poudre ngo. Apakola ki. Est-ce que on va parler ça? Poudre wana zeka ya bijou ye moko. Oh. Pona mibali na ye. Oh. Bakoma bazoba. Mama do bino kozanga kisi na bijou. Kolia na yo, kolia na biso na ndako. Makamu na biso nyonso na ndako soko monekeza ka kitoko kitoko. Pona poudre wana. Oh. Ya mwana papa, boyoka na yo na ndeko no bijou. Bosala nyonso na mona. Siko, te photo ça nini pour yo bikala. Bijou. Mais non maman, pas jusque là. Hein? Bon siko ngana usani. Solution ngana olukira nini. Yuna mutu no bozaki complice boko yoka. Bijou, Zola kamera me. Na usimba wote na kenoi. Zola kamera me. Na tomboka te makamabo. Siko yo komi bo. Odo tamfia batwa. Mais non. Hein? Et là on est les gens qui non là il n'a pas na ko débouler pour aller salabino. Bon il na ko sala ba bloka pa mandengwa. Bijou. Zonga jima na yo lukaki ya. Solution ya zote na ngana place na ko bandela te. Ngana kota nganga te na éviter do. Kala. Bijou yo kena ko mayo so yo. Yetu dingaseli mama ngasi. Na ko tuno nzete mboka yo. Na pardon mutu do. Sina to bimabo. Mais même que ne so webo utaka yo sala. Lucas solution bijou. Mama c'est ça ndeni mama. Mama c'est ça ndeni mama. Kosa nga boy mama. Nama mibale na sona moni moko meko ya ba futa masumi aso ta zot mama bo kenara ko makambo beba pesa mo mutale za lo bana mpeza ko babimaki wa na spaghetti ndenge babimaka azongi kaka o e mame e baby di tala na ta sumna le beto na muto ko panzana makambo muto ko lo bambe bo siko panzana nute makambo lukela ma solution te mwana ngai bo nalo bana hotu nalo siko wa na yebi makambo te mama na yebi makambo nyoso tu tuna mama solution nyote ta pa mama ya tu ngalo yo bena nengo za kitoko e kozala ya naturel te mibali bana na golfo bo batsa bikile kile ha okosa na te wana na simbo wana tokosa mama bon e ban saka mwana na José ko musanguso ko ngisa yaza kitoko bo ko ngisa sio makamni wana ko makamni ndoki wana ha makamni sata ne ko ndaka belo ko bomba to ko bo siko bo changer ye mo kufa misu yo bonga bo changer comme ça ya bela misu yo bonga na posa na onde siko José mama bomengo to liaki biso nyoso awa to dumaki nango biso nyoso a papa ngana yebi makamna bino wana kelanga solution pardon miso amona mama ta na lobi na mona na lobi go siko po mo nezo sengani siko bijou yo ça va bon soko zombanga na zo ba nusu na minga kanga ici yebisa na problème ngosani lobana yebi eloko te soso nyoto ezaka na maboko ya mama ya José nayebi eloko te lesala mama ye azobana na solo na yo yo kotinanga pa mama siko bango komisangaki sengi to eloko ni mais au juste mama siko eza nini eza kuna tala ngai nakokenda ngai natiki yo misu nde eza ya yo explike nga sikoyo nasala nini po nazomona te mais sikoyo te ona yo na ndeko na yo
solution. Bijou. 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 Yo so kufu na normal, mama robota moi mususu. Soki mama kufi, robota la mama te na yesa. Lucas solution na yesa. Kende ba place le no kende ba mama on na seconde na yesa. Docteur, le bic a été, docteur. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu juste? Docteur, on a évité. On a évité, on a évité, on a évité, on a évité, docteur, on a évité, on a évité, l'autre côté. A bougé côté, docteur. On va faire le nécessaire. Hein? Tranquille. Non? Ma clé est vite. Petit cahier d'état, attention les acteurs qui t'ont cassé. C'est bon? Docteur Nayoki. Beaucoup d'enfants. De temps en temps, il faut beaucoup aussi. Vous êtes comme ça, ma chérie. Pourquoi vous insistez pour moi? Appelle moi quand on dérange, ça parce que vous êtes mal. Il faut que de relobaler la mise na ngai. On l'a dit bon niveau. Mais chérie, nous sommes comme ça, on a bien. Na mise no mo ko muna ego zoyo. Na mise na ye. Amunde na zuya a confirmer que ngala comme mbali na yo. Ozaki nga meloba tete. Ozaki na lobiche ta konyoka matemo na mo. Vas-y, kende ko expliquer que obike non, tika mobali na nga. You kende ko yebisa ye. Na ke ko yebisa ye dadi pole kana ndenge mo OK yebisa ke te loba ibongo te. To ke biso mi bale net on lobele na misu na nga. Nga pena ba sanga loba. Kwa nzo banga ka spoil. Yo ko ningesu to banga nini kasi. Nga na comprendre répéter. Ngai mon amour écoutez, yo koma mwasi na ngai. Ngai pe na zana ngonga nga ke lo yebisa ye. Vas-y maman. Famille la bongisa diabolique. Maman la bango fatigué de vivre. Monsieur Koufa, on se pela na yete. Chérie na ngai. Permettre nga ke loba. Maman kende fo we ba camarade ni rotamula la bola kisa. Là yo kate ke o wanga na ke pa bijou na ke loba na ye. Kende le maman, famille moko modi. Sia. Ba diabulu. Maman lobela ye. Diabulu. Diabulu moko boy. Sia. Yo te mtu okolongo makono pa bino oya na moti pa biso. Papa bana na pasi. Bana ko fungo ya muno ko spaghetti. Bisu vanda. Lelo yo ngomtaka munoko no. Kindoka mama binote. Azwa travail la tanga paske. Na ona ya mama na. Sanse fongo nenda masana. Kindoka ne ataka ya mama. Ya famille na opeso. Ezonge yo bisu. Mama ile tenyo. Ngana mongo asi muzuba ero simba te. Bani ko bisu. Ola tanga maske. Ni bala bia balinga ka ya mona ngate. Boniko, on a sur la chanson de ma peste à ôter. Ce qui ne pas le tourner. D'ailleurs, ça me bat la vie. D'ailleurs, il y a un ngai. N'a pas kiss là, on a dit pour d'ailleurs lingayo. On a bébé. Maman, combien on a dit soutenir la émission? Combien on a téléphone? Combien on a dit comme yanga? Mon bel n'a pas vu, n'a pas trop bas, trop beau tabac, yo souté. Spaghetti. Lemba dadi. Wando. You dois encourager. Voilà, ceux qui sont à Kingaï, n'est la question papa na yo, papa na yo, on coach on pas la question. Papa na yo, salité. On a la soukola na ngolo banza. On a la makote. On a la nanga. On a la nanga. On peut les toits, on a les brûlés. On s'en a tiango. So on a la pamba. On va travailler ngata. On travaille pour aller dans la sali. Bon, il faut même aller dans mon côté. Qu'on pousse la bébé à des bijoux. Na regretté moi que le roi yobo. Aussi ma kisi. On a même ça va faire. Ngana moi nzambi.
okundaki nga boye ti noki chance ya motuko ya lokola bido vide na kati ebale osimbaki te omona ye eyindeli yo bamibali nyonso banda kolinga ndenge kisi babwakisi yo na kolinga bango nyonso mpona lakisa ke nga afi ya lumière baoki nga na yebisa ndoki kopusa bebe aledi te koyaka te temo mokie sia entre champion oyo mwana nakakaka yeyo alali apo sikoyo ye docteur alobini sikoyo osepeli lokola ngombela bino alali na mbele umoni yangu seko nayebisi yo mwana oyo abonga lulukaki boyite bon loko nini yo osali ye oyo lelo mwana nangai aya kumonana na mbeto l'hôpital naloba na miso ya nzambe nga nayebi eloko te nzambe azoyoka mongo na ngai jene eza papa bana soki lukanisi lubeti bili na muzuwa yete nga moto naza koyebisa yo moto nabuti jani ngai ye me nayebisi bino soki kaka jani mpuna mabele luyebaka bino mpe kozongela bino jamais na kono de jésus likama mpe ekosema te naza kondimaka mobali na ngai ya obonga oyoka bien soki lukotaki dikelemba yebisaka bango na bango oyo lozalaka na bango bato dikelemba wane sulwe mwana oyo akotelema na kumu ya nzala alobaki te papa dokter alobaki dokter soko tala hamba te ubutilanga bakoko ndena fingi yo mabena kata lupita tala suki panzana lokola mupiko makali panzani abonga na tiki pa dokter apekisi makalele landa munoko yangai mwati wana jane aleni kusala mwana oyanga boy kafumba la tata mubadi ndengwana aya kulala kana mbetu ya hospital ngala butaka bino pola hospital na pete makambo nyonso na yo soko kumi bibi saye lubila ye oyoke shani na kai yo ndoza na permission ko lobane po yo za semeki biso ndoza ba bokilo bilela ta biso tono bite semeki soko lobile kene ko soye yaka na epa ibo ngala kando yo nazana ngo soki na lubila ye kaka nakupapula ye mbata nakubeta ye mbata tika mwana batu tika biso tozo wala oya biso balobela ye kaka bila ya lobela ye bila ya za semeki lobina yo kapenda usoso lulinga ye bire kutika ye ilokote oyoke bila ye akela kwa mwasi wala bire na nzuri na bire na yede ko salama ngai lo ni sana bandi boy mwana ngana kupitana ngana la kananda ile yake nenda koloba akende koloba et puis esalate mobile no koma ko kwe abongo malade mobile na kwe yo yebi angote maman ka mobile ye akwemba mo ati retrouver l'hôpital ale yo na ba ko yebi angote bongo ya sani makambo wana nani izadi ye fiya nje ngala sina lobi ndenga ezala lobi na okeko za fi wana na yo bimisela mbetu fi wana ndako vanda na place wana kaka ndengi yo zoloba wana po yo za semeki nasongila balaboni nazoba yo za semeki ngana za kokilo mwenda kilo sala kwenda te kende konoba nazalaki ya kukumba mapona mwasi wana sikoyo na sinye kende kutwa mama wana ya pembe uyana ye oyoki kilo mo bapara na bolali libanda ko pila dala na kai yo mbeso pena mbeso mbeso dipe wapi ala wale papa apesa die do yo nalobi nazolobaka yo eza mbala suka obengaka ngai epuis place oyo otia ngai na molangi soki ya nini soki na mai nini kende olongolanga mbango na yebisi yo eza na mbala suka epuis nayoka te kokende koluka spageti okomona ozokoma nayebisa yo nayale
qualité nous qui diable pas na yo maman aujourd'hui ça fait la main na kindoki na yo partout donc na zo mwango na kan s'il te plaît permettez-moi là-bas comme na yo diable olo bana nini yo lo ni ko bana ngai donc je laisse les copes na mona zu mbongo na pasaka na bula moko boy mundu moko se ba monena moi c'est qui dit kindoki na suya ba kisi no ko soki wapi ngala dina pasaka na yo mukam kena mona ngaka abattoir pona yo za nani ta ki diable asaki moi sa vie na ngai kindoki na mutetina kena lula yo na tikala kana kiyote mukona na mona kibino mibale na sepele kinela na spaghetti yo na mona kiyote mutitomina na na kapula ya seka pampa na bando na pauvre na lokutela kabla ba ngombo na koni ya tona pomba yo bino na palo boko yokata pour bébé c'est esprit amer on s'arrête l'esprit petit frère bongo ça na famille na bino c'est là là sorcier c'est là. Alors on va pas on va la ngai. Non on va na limite problème na spaghetti, problème na juste na limite qui camarade na bino na spaghetti. Tika ya les a pema. Tika libala na sokisa. O ko ça la offre siko. Beti mino. Beti na la message. Toi tu dis là. On s'en va. On a qu'à beti. Beti. Ko ça na besoin. Pardon. Oh, il mwana ngai nazana pusa na mona mwana oyo nazana kati ko. Mais non, bon na Monique, yeki mama ya mwasi wana lupesi yenzina. Akikukota kuna na lupita. Beba bonga yetata na buta mwana. Wale zama wa famille na bido. Papa, ils hôpital. Mais naidi ke o bazana naida mwasi naenda. Bongo solo naenda. Bien, ye akaenda kwenda kamata mwasi wana yanda kwa ya. Tusana pusa tosolola na ye. Parce qu'on est tout ça, c'est aussi un bon. On n'est pas vendu à vous, mais balé même bon et bima. On ne faut pas bimal pas mon avec ma famille. On a tout ça. Moi, si abima tout ça là, naïe. Oui. Bon, d'accord, pas de problème. Ok, moi, si. Naïe, tu n'as ni boya, maman. Yé abima, naïe na kene pour la pour naïe pour le moine. Naïe. Yé moi si on a yao. Aya pour moi. Moi, ce qu'il faut dire. Maman, ouais, maman, ouais, et là ma famille. Bon, ça rend là, moi si naïe. Na ye na ya buzo so lumela ndinga kala ozo hospital kasi kuzo mwasi boye na yabo kama tinga kutinga kuna tengana kala kamwana mama ye mama famille na biso sawa mais buzo ma kele te ma buzo na kinya buzo la sawa Mirai papa apesa makabo nyonso na yo so kwa bimi kaka eloko bomu ezalite ozakuyo foko présente ye penza ke banda lelo bokino na ngai yeyo atelemia ndo ulanda munakona ngawana kubumbila yete nyonso oyoki poise ingale bonto na zabu sepele na yesu tala ndege afinda musu merci merci mama nani akutia makelele hapo ngapo tunatana susi Mire. Mama ngam na bengi wa. Kuna yebisa. Tufinga mingi baba ndeko na yo. Nangai. Ina biso ya papa na biso nangai nde na bala kate nde na bala kate ti leo na zaka na papa na biso. Yango mama zo lexano era pamba d'hôpital. To na sina yebisa bino je ke
Mama, konyoka mana auto Alexa era pa mana hôpital ya to bimisa yo. OK, fa na ndako. Ko si o ya janya ki Alexa biso o azo remplacer o na ndako. Ye yo ya on pe kotika ya pa na mobile na yedo yo bimano ka okene pa. Mama, na to kendo ke pa na mobile. Olobi nini? Olobi nini? Mutema. Mama na kufa. Tika ngaku. Papa nini? Mama nini? Tosali yeni. Comment comme vous endez? Mama bosali yeni. Tosali logo te. Papa, tosali yeni ni tosali. Na yini te yema comme utakwai. Logo nini ndani? C'est un makabosa, moi même c'est son gambo. Bon ngala sibi. Nini yangu atakuwa ya kwa yina ye. Oya kama anataka kwenda hospitali. Sio ndo babongo papa. Moi même c'est son gambo. Na nini yangu? Ngala sibi. Oh. Mama, nakulupa pale boni ko. Ela nini nakutwala ntutu na ye. Enga moto sasa so langa. Abimi normal akombo endengeni. Tala, oyebe taki ngai papa abo batamalani batalia wa makelele te. Tika kulubisa ngamunga. Oyuki. Mama Jani, Mama Jani, nakutuilo wapi kwa mama? Papa nangaji. Unataka kuyuka papa, papa ngambi bale zangu toka ngate, na zangu yile yongo. Ela nakupesa ndangu Jesus. Jani. Mama Jani. Mama Jani. Ya Jani. Mama Jani. Ya Jani. Jani kumile kule kiseni. Jani nangaji. Jani nangaji. Jani nangaji. Jani nangaji. Jani nangaji. Ha? Dokter. Mutima yewana simba atundaji. Mama, écoute. Mets-toi wana nini? Mets-toi wana nini? Ongana yibi mets-toi te. Papa. Laza ko yo. Awa mtakufite. Balibia kufite. So balibia dans coma. Cela ne veut pas dire qu'il y a. Merci. Donc il y a tous les moyens. Il y a zone à bombe. Merci. Azonga yemo basimba kanga bon ça va. On est là-dessus. Ici de na bolere. On est là-dessus. Ça va. Merci papa. C'est ma kele est pas malade là. Merci. Ma kele na wewe déranger pas malade. Merci papa. Ayoki. Papa. Jani. Mwana lamuke kon. Papa. Lamuka. Pesa di boko. Pesa. Nzambe sadi. Yanya mwana nankaji. Lamute yimalembe mirele. Papa. Nzambe. Nalubaki dikambe kusala mate. Yaya ndeni ko. Oi, filha. Qu'est-ce que c'est bijou yeo? Yeo zansi. Yeye ninga. Bima. Abi matupwani yaje. Kasi yo moto represent yake biso yeyo kutiana ndaku bangu komu kubenga na. Sio kombo saye. Abima. Bima. Manga senyi yaje. Na lecture na za hospital. Leo utamu mbona muzo bela na leo utamu na senyi. Bima. Bibia sana. Kasi mumu wache na yuvia ye wana lali na mbeke. Bima. Akombo leo. Kasi biso to yaki kolakisa ye to lakisi ye mwasi na yo yeyo avanda na okengela yo yazonga na ndako. Kasi ye jani yo mwasi yo kolakisa biso na ndako yeyo.
lokwa tomonaki ozobela ye azoniokola yo baki azoniokola yo yango tozoki mwasi oya kolakisa biso toyini na mbeto afanda na yo Bima. bite na bima pwani aseni bima osokanga te bima yesu ezali njani papa mundelo lakisake ngayeyo ebongo sikoyo ukumi kubenga na yedi susu abima tata obenga te obenga mpo oyeba santana bite nasali nini yango obengani ye bwasali nini nangako tunazangi dilo aza mobulu ye mutu akomisina na likolo na na nini nakaki na mibali ya jani bon osali biso bopwani mpo ya jani mwasi oyo oyaki obeteli biso tolo mwasi malamu vi ya mwasi mabe okangi yesu na mibali nga mpe naki kozwa vi ati afandaki na ebima yebisa ye sikoyo tala mwana mwasi bato esika se retrouve nayebi kolala nanga mpe 2 jours baya na libanda na malili na bangungi likwa mama bakozoba bolingo na yo mama lekisa ngai alelaki ndeko na yo na mama bolingo libanda pasi azochange wa lolo nangaita te asili mayele ngala balaka basi mingi te kaka mama na bibi megoyo namoni ya jo nakanisi mbongo muntu ezakusalisa yobongo kama taka basi mingi natiki iyo kaka nakuluba mingi te po pasi oyo uti nango ikuya kukuma papa ndoki avuande didi bana siko bino nyonso bozokima ye kaka yebakata docteur alobini yebakata na otuna oti docteur alobini yebakata docteur alobini apesa kisi ameli kisi na otuna amelenga meme kisi mobulu na omoi esika tosuki na zeli balongoni basali écritage mpona choc wana azwaki oyo bayebisaki epa baparent na yo koperdre makambo nyonso ozolobako azoyoka te ndenge aza wana azoyoka eloko te tika ye docteur alingi babouge te mpo makambo nyonso ozoloba ne azoyoka te aza na temps ya repos site te papa
nazalaki na saki nayebisaki otia yo teti nde eleka po papa na bino opesanga saki na tielo na saki vanda Prenez place. Merci papa ndenge boye na ye bagata. Donc nasengi vraiment pardon mingi bolimbisanga naza mwana bino ye bagata nazali kino ndenge vi ya benga koyaya nga pena benga koyaya mabe vi asala nga asala nge eloko moko te mwasi na ngai ngai nde nasala vi ya mabe nalingai mwasi moko libanda mwasi wana aveglaki ngai donc ti ozomona bambongo papa nde azakobela ezolinga pa mwasi wana asali nga boye tina koperde bana na ngai mwana nga liboso autokufa via isemelongwe blame azwi kindoki so na kantine na bana nga na perde bango esalaka pasi kolinga libanda esala biso papa bolimbisa bolimbisa ngai esitolimbisaki apari Jani, makambo nyonso oyo nayebisaka mpo na nga bakata nayeba ye na ngambo ke osokoma ye na yo na makambo mosusu libanda me moye na explike oyo boye ezalaki te nazali na mwa bareserve mpo mobali jamais na kati ya ndako achangeaka comportement ka mbala moko ata nga motu nabala nanu te me nayebi ke nayebi ndenge bato babandana na balibala mpo na kati ya baeglise nde bateyaka biso nde tozwaka maenseignement ya kovanda na kati ya libala mwasi na oyo abali te okovanda boye mobali oyo na abali te ezalaka boye nayebaki na ngambo jani me ndenge nakoyebisa yo basi nyonso ozomona kishaso bazongala o pembe o kitoko o monene baza ndenge moko etadamna oyebi yango okomipesa kore a na monso ya libanda onéglige mwasi na ndako tala sikoyo bakondisio bokomi nango oyebiki basi mingi nde bazana baza baporte malere okomona nde biso mwasi azongala bokitoko mwasi kitoko mabala te avanda epanaka oyebi etadamna aza porte malere sikoyo tala tonga niveau tokomi nango papa na ngai oparveni kozwa mwana yo oke kotika ye epa nourrice eske etat d'âme ya nourrice wana oyebi yango tala lelo mwana babebisi ye bapesi ekinoki awa abandaki nanu kolia leya na ye alie kristel topedre mwana akei mpe mwana wana atikali orfele ozomona omoni ke mbongo bino boparveni kofuta motu yango nourrice yango omoni keke perte mpe abebiseli so bino mwana ozomona nga nazalaki wapi nga nazosala eloko moko te bokokoki kotikela nga ata mwana wana nazogarde chaque pokwa nazoki kotikela bino mwana to okoki kotika ye ata na crèche esika oyo bana baza ebele babokolaka bana bakozala ata ba 50 ba 100 motu oyo akopesa akobebisa mwana akozala na ye te tala na bolingo mwasi oyo azalaki nango epa na yo moto lokola ngai na ndenge onga nazalaka nakoki kozwa jamais salaire na ngai tala bolingo vi azalaki nango epa na yo papa salaire na ye nyonso yo oyebaki yango nyonso salaire na ye azopesa na maboko na yo ale salaire yango yo komi kosala nango bafoli papa okoki kosala nango bafoli lelo tosuki wapi via boperdre na omwana liboso zemi lisusu elongwe oyo lisusu ndoki sikoyo tosuki wapi papa sikoyo papa na ngai ndenge bazoprie basere na bafrère bazoya awa bazobondela mpona mwana eske
kindoki yango esili ubeza ekosila ebakata nzambe azali omonene kosila toboye te siko mosala na grade azalaki yango ekiti na seti mpo na nini bobino moko boza baporte jani ofongoli porte d'entrée na kati ya ndako na yo yango sata aprofite sikoyo tala sikoyo mwasi ndenge eske nga na kozala na esengo leki na nga koma kaka maladi mosusu atolimbisi kaka mpo nzambe alimbisaka biso mabe tosalaka pourkua biso tolimbisi papa ngai naza na discours ya mingi te nyonso ebakata si alobi mais une chose qu'il faut savoir soki na kati ya famille oti mwana le plus grand trésor ce n'est pas voiture oyo kosola eza lopango te mais c'est l'enfant bini bosali ce n'est même pas une erreur mais c'est une faute papa fongola matoi bien ebi ngai mama na bango akufa nzambe moto abengaki donc papa na fois paso yaki na ndako na biso oke soki obali mpe na bafamille mibale na kote na yo na kote mpe obali ngai aza tata na yo yo aza mpe tata ya vie ebi mama na bango akufa kako yani lwa moko normal une mort vraiment normal kaka yo toi tu crois que Satan fait la projet que tu pour yo mais Satan ne vient que pour détruire la première famille la première c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Mais il faut savoir que la famille de Mwana, c'est le plus grand trésor. Il ne faut pas confier l'enfant à n'importe qui. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont bien côté. Après, c'est qu'il y a des gens qui ont payer, aller payer, aller prendre un peu de la qualité, aller prendre. C'est comme ça que ça se passe. Il faut faire attention. Si on a un balai qui tombe, manga ya botela ya kitoko wanozolula ngo miliango na bala bala matiti balula ndali c'est ça c'est femme faut faire attention basi wala mwana kitoko tokona manga botela de ye yango buigo inige nzela nzela matiti no wala ndali bigi basi wala bazali faut faire attention faites attention toutes les façons yebi que ba conséquences corriger ka plus que ba conseil ngai papa ntango bana bazalaka na baje nazoka mwezi kusima lupango biso nasali bagaf na bebisi kuna nayebi te na nsima ndako na bosi bwini bakozwa ngai bana oyolanda ngai j'ai coupé c'est terminé na maison masanga te na basi mpe na tika il y a plus de 25 ans talasaka lalaka te qu'est-ce qu'il a fait akuti lisusu yo mokozwi mwasi ala yo wana epai baboti na yo tala mwasi na kobala yeyo vi azali susu boye te aboye c'est ça, c'est dans le dorba. Attends, tout de tout, on a besoin. Au petit conflit, la vie, on a pas de semaine, on a pas de boulot, au fin, on a besoin de tout ça, tout l'a dit. Et puis, les conséquences corrigent plus que les conseils. Pas conséquences. Le gros du conseil, la conséquence, je crois que c'est corrigé. Parce que, finalement, elle a dit que là, c'est ça la vie. Ce qui a nos conséquences, c'était aux amayés. Là où la conséquence, la vie c'est comme ça. Les Satan aussi ça jamais projet, la madame bonne jamais ça le projet madame. Quand la madame est illusion. Le bisi mwana kufi, le musala grade de Kinango, sous-directeur comme chef de bureau. Ce n'est pas normal. Pas Mataka, Yuzuki. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
kitoko na moni bakombo na ngai soki okoko baza te tala soki ndenge Articles ont accordé l'amour. L'amour. Articles ont accordé l'amour. L'amour. Déontologie. Permutation y'a volant bolingo. Oh yeah. Confiance en personne à la nière. Bolingo biso maleo. Bon, tu sais, tu vois, tu l'as dit, tu me donnes aussi la vie. C'est la pardon. Hein? So kan sana mau terus lagi, ibu nggak perlu guna ya kan nam tim mana nggak? Jadi mesti bisa bandingkan. Nanti bisa bandingkan dengan aku bosan itu jadi. Nicolas maramio mendoza, na pas de moi na ngai na pas de nawa zagi na libumu na ngai. Na maman Dieu na ndozi ni zaujani. Na récupérer le côté. Moi-même, na bolingo etikala ki yangai. Na ko partage yango. Omumela ni kama mudene boy. Ngana ukabolo na mutu mususu jani. Kuna ni ogoni kama muteli bana kole kabana. Si on a fait c'est une gaïté. La solution avec les mamans vraiment. Et bien tu n'as moi na bébé. Moi na bébé. Na ko perdre na waza kina libu. Na perdre na musala ngai. Na mo nyozo na pesa yo jani. Na bébé ko décevoir papa na ngai. Papa nanga bila na zanga tambonga kupesa ye. Nzuko mbongo nyoso sili sala makambo na yo. Ozo motu wana okeko mema etina libota na yo ngako to posanta ngata bongo te. Tina musala oya yo jani. Jani ochanga wapi? Jani ochanga wapi? Jani bela bolungo ngana la kisa o jani na. Musala su. Mibali. Tinga matongo nesuna limbiza. Kole misiza problème te jani. Oza seka munene. Oyo bomela. Est-ce que jani? Atana limbisi. Est-ce que tiki? Ngala nzimite jani na ngapozo bomela ngaseka obanena bane. Na mulende ni promotion. Mulende ni promotion wana. Jani mulende ni pembe. Mulende ni munene. Papa kasi ngapi na ukunete. Kasi ngapi na ukunete mubaina ngafuzo. Desi na limbiza papa. Nazobanga nazokolo ngozo continue ka usale pamo. Latika Zeni ulingini mubaina. He ulingini. Wala nzi abiba jeni. Eske pour récupérer moi la ngai. Na perde mi bere mo biba jeni la ngai. Non non viens tu vas tout sur la pièce. Ngala viens tu vas sur la pièce. Mais les connaissances que vous avez que au moins si na yo. C'est-à-dire mon ami comment on finit na ti awa. Na ti la valeur et pas bien.
ngamna mimeki soi-disant moi sur la kuna aba para na yamuri lego mati za bango ezanga ikuti na ngai isa ba ese bigono zukuzela yipa mwa oya susala ngai biki tutipe ngokuzongela jani bazukuza tinga mwasi na hiyo na munene tunakufa Ndio kwa nilipenda fahamu. Kwa nilipenda c'est trop, hein. Ça m'a poussé les gars dans mon jeu, mais ça. Baba nilipenda na mwana ndeki tena mwana kama ndio kaka.